Awa, mbote Brazzaville, mbote bana mukilumba, surtout mbote bana photo, nous avons besoin vraiment de voir, nous avons vraiment mokano ya kolanda émission na bino Fidèle News par Cécica Bozali, na pesi bino vraiment merci, na confiance pe na fidélité oyo, pesi biso pe na musala oyo toza kosalela bino. Merci beaucoup, Ngawa Bino Serge Fidèle du autrement appelé Motonzambe. Naza vraiment na esengo ya kopresenter bino biso na bino lelo. Vraiment kaka ndenge tosali la kabino musala, toyebisa bino pe tolobaka na bino Fidèle News ezali émission oyo toyambaka moto nyonso tout. Fidèle News ezali émission oyo toza kosala yango mpona kotalisa bino babolamu to pe misala ya bana ya mboka. Yo pe esika ozali ozali na masolo na yo, ozali na entreprise na yo, ozali na eloko moko etengeli balobela, contacte Fidèle News, tokozala wana, tokoya pe tokoloba pe tokolakisa mokili nini oyo oza kosala. Merci beaucoup naza na interview lisusu kaka ndenge na bandaki koloba ya kopresenter bino émission na lelo. Émission na biso Fidèle News ya lelo tozali awa na kati ya établissement Pro Leader. Mais kaka ndenge boyebi nga na présentaka bainvité na nga na maloba te natikaka bino moko kodécouvrir aza nani to mpe baza banani. Bonjour. Merci beaucoup toyambi yo awa na émission Fidèle News nayebi ke bana Kinshasa, Brazzaville, partout na baprovince du monde entier baza kotala yo balingi bayeba toyambi nani kombo nani. Kombo na ngai Monsieur Kasitini, nazali responsable patron de l'établissement Pro Leader. Merci beaucoup Olobin de Claudie Kapitine, nazali patron ya établissement Pro Leader. Merci beaucoup toyoki ndenge patron DG ya établissement Pro Leader à se présenter. Merci beaucoup DG, en tout cas toza na nsengo ya yambayo awa na émission Fidèle News. Bandeko balingi bayeba papa Claudie likanisi ya kosala ba établissement Pro Leader kozwa yango likanisi wana kozwaka yango po lelo kosala ba likanisi wana yango. Merci beaucoup pour la question. Pro Leader ba likanisi wana ekutaki parce que totali na mboka na biso misala eza mwa pasi nde tozwi likanisi tocrie établissement Pro Leader. Na kati établissement Pro Leader mpe tosali bar mosuki wana te. Pourquoi tocrie bar? Tocrie bar eza na batravailleur na yo, batravailleur wana mingi bauti na chômage nde tomemi bango na kati ya Pro Leader po ozwa moyen ya kokipe mabota na bango mpe bayebanso bazovivre na nsima na bango. Merci beaucoup patron Claudie, patron ya établissement Pro Leader. Est-ce que vous savez déjà na bar moko quelque part depuis non d'abord il y a makamba baba nana kotisaka parce que là les locaux surtout na vie ezaka na place e bandaka nani oyo zo reconnaître que yende moto akotisaka yo na makamba baba pour le beaucoup mabelo patron ya Pro Leader. Voilà, merci beaucoup. Na siku na motuna wana na travailler na baba. Na travailler na bar liboso na Ndombe Kimbuta. Nazalaka superviseur na Ndombe Hotel Bar. Nazwi première expérience à bar wana. Deuxième, nazalaki manager ya établissement Ambassade Bar. Oyo ezwami na Kimbuta epai ya François Dogan. Kombo na ye Madimba. Nazwi likanisi nga osala bar epa bato mibale Ndombe na Ambassade Bar. Ntango otika patron Ndombe ye kokende pa patron Madimba. Voilà. Sikoyo kabwanaka na bamundi yo moto bebisaka to mpe bango nde babebisaka mpe biso na ide bato baolanda biso bayo na patron nde okomona nde monaki aofuta bien te obende. Merci beaucoup pour la question. Na Ndombe nazwaki temps nasali 7 ans na Ndombe. 7 ans.
na kata Ndombe na Kimbuta malgré bancienne bayebinga na kata Kimbuta ba nouveau mingi bayebinga ite parce que na tukabona pe mwa kala na Ndombe tobeba na ite ti lelo toza ba collaborateur tosolaka pe tozalaka même moral ezaka likambo ya temps ngonga ekokaki nde esenga ete tokapolakende na Dodan ndeti Dodan ye moko apenga tina palais secrétaire na ye abengenga na telefone ke monsieur établissement Dodan eza na dossier na yo oleka na bureau ntango naleki mpe na bureau Dodan alobi naza na besoin totravaille na yo na kotala mpe expérience na yo nde totravaillaki na mes ambassade totravaille na ye 2 semaines seulement 2 semaines seulement na kati ya 2 semaines wana nazwi oyo esengaki nazwa par rapport à contrat na ngai et puis tokati contrat nde lelo naza na kati ya parlement. Merci beaucoup. Oyebisi biso awa keno betaki 2 semaines na ambassade 2 semaines na momonaki makambo ezosimba te oya bando parce que na limite oyo nango koza na établissement ozaka na détruit mais tujaki mwa baintérêt moko makasi eza vraiment osie baintérêt te mais eza nde nakutaki koloba eza likambo ya temps ntango naye na ambassade Dodan nazali déjà na badokima oyo nadekisaki na kati ya parlement na première semaine nanga na kati ya Dodan parlement déjà yaka po osala test deuxième semaine soki wangi deuxième semaine naye osala test na parlement na dossier nde babenga sikoyo mpona basala yango esala ekenga na Dodan ambassade Ok, ce qui te comprendre bien, je ne vais pas te parce que ça va comprendre comment bien te chers téléspectateurs et patron de Bisso, DG à Polider, à Zonovadien, à Zike, na Ndombe, na Ndombe à 17 ans, mais dans ma zone qui n'a pas payé, patron le dit, déjà déposé qui déjà la demande na ye na parlement donc basali contrat na ambassade nde dans une semaine ya papa de patron aye kosala nini aye kozwa kosala na ye yango wana akitaki ya ambassade. Merci beaucoup patron. badifficulté nini ntango oyo ozalaki travailler oyo bandeye komona ntango ozalaki travailler badifficulté nini oyo bandeye komona oyo bandeye konyokola bapatron na yo olekaki bayo badifficulté ezalaki ebele soki ezalaki mosala ya bar te ezalaki mingi defoi ataki etravailler tobandeki kozwa makina ya baclient parce tonaoteka miel te quand naoteka alcool mwa motalangwe abandi kofinga yo defasengi yo masanga mwa retard obandi koswana bandi kokatisa yo defa mpe tonoswana bambata na bambata tobandi koswa elokola tolingaki mosala tozalaki kaka ebele po torendre service malamu te mosusu bandi kozala toyini bapatron nyonso mwa payema ya bien te baloki mwa nini oyebi mosusu asalaka mosala po azwa mwa lifuta na ye wana mpe ezalaki bamabango tona okuta yango na service oyo. Merci beaucoup bana Kinshasa bana photo toyoki ndenge DG ya Polider alobi totuni yo bongo pamba te parce que tolingi toyeba badifficulté oyo okutaki tozali mpona badifficulté wana ozwika likanisi ya kokoma kaka DG est ce que baavantage ezalaki nini DG parce que na badifficulté na bato bandeki kofinga yo bato bandeki kosala boye mais ondimi badifficulté ozalaki travail mokoma nango DG oyo eloko nini motivation. Merci beaucoup. Motivation liboso nazwaki parce que de un quelque chose de difficulté bapatron na travaillaki yango bazalaki artiste mbula ebeta te ozomona ye moko
kolambula ozomona quelque chose ba difficulté azolemba te azokoba toujours nde nayoki komona na mituna oyo baquestion motu oyo soki aganyaka te akoki jamais kozala toujours actif na pasi na bisembo na badifficulté aza toujours actif na mosala na ye naye koloba ngai mpe na miki natala nanu kitomba na ngai kozala nini nde esala ekenga mpe nakota nakoma lelo DG nameka mpe nano expérience wana oyo namonaki mpe mpa bapatron na ngai. Merci beaucoup Kinshasa Brazzaville nayebi ke boyoki ndenge ye moko DG patron ya Pro Leader aleki na koexplike biso badesavantage na baavantage na bamotivation oyo etindaki ye akoma lelo DG to mpe patron ya Pro Leader. Merci beaucoup DG. Toyebi ke bana bongo bazobituna balobi mpona nini ntango kosala na gouvernement mpo nini tonga kosala nata eloko mosusu osala business mosusu kolika osala bar parce que omonaki deja ke na kati ya babar osala baavantage moko na kati kuna ubien mpo bato ebele bakosala na bar eza bisa moko ya batumba bisa moko ya bato esalaka bien te bisa moko ya bato moko boye ya bakwiti ya bato moko boye bia mabe eloko nini nango kasi motivaki yo te parce que sopesi eza imposa motivation mpo ani tochangeaki idée et en plus mekana koyebisa bandeko baolanda biso makambo na lobi na yo bayebisaka bino nini oke kosala émission na moto bataba babato basumba mosala moko ezanga ntina explike bana kongo bana. Merci beaucoup. Eloko etindai ngai nakende kwana nazoi motivation wana nde na koexplike awa bapato bazalaki très actif liso na nga mpe liso na finance. Motivation yango ezalaki parce que naleki na nzela wana balobaka tel mpe tel napene bambata azokolambula nabibo lokwa nalekaki place wana na kosala mpe kosala wana expérience oyo nazwaki ilfo natia yango esu na misala natala isuti ekozala nini desavantage mpe ekozala nini nga mpe nazala lokola bato nalanda nzela wa bango bake quelque chose badifficulté bafutalaki nango babeti ba 10 ans 15 ans 20 ans na meme nde esengi ya biso mpe tozala wana ya mibale eloko ekwisaki biso ça les a moins passé. Oui, au ça l'entreprise songolo bakala, au ça la pharmacie par exemple, au ça le logo mobile. Mais na Congo na biso, les entreprises et ambaka travailler tel ou là-bas. Pourquoi? Na vous expliquer. Bar a joué un marché de 20 travailleurs. Là-bas non quoi. A mis déjà 20 travailleurs. A diminué automatiquement de la chômage. Lelo ça hôpital oui à réduire effectif il y a chômage plutôt il y a chômage plutôt mais peut-être à 5 travailleurs au bazar infirmier soit du médecin mais pas à zone plus de 20 travailleurs au bazar na 4 na bar quelque chose à bar ni mbappé ça bar valeur pour la zone marchage national mingi baza responsable baza parent papa soit mama ya kota azolesa mpe azotangisa na kati ya bana nde naye kotala te nasala bana nalanda bapatron nga nakutaki na bana nasala bana awa na kati ya polidere toza na 18 travailleur awa oyo tofutaka bango chaque fin 18 travailleur na kati ya bar kaka polidere ça côté la branche mais la 4 kaka ya bar ils ont la 18 travail oh bazo nourrir ba foyer na ba mopi na kata bar la polité voilà répondre à la question. Merci beaucoup Toyoki ndenge le boss patron Claudie DG à Pro Leader à répondre à la question. Mais DG
na question na ngai suka wana te nangi nazonga lisusu bato ebele bamonaka part ezali mosala ya bandumba ya bato moko motu esalaka bien te ndenge ozolobaki oengage 18 personnes mpo koengage bana basi mpo baza na juste mpo babimaka na mibali batakama mabe baserveur baza bien te tobekana koexplike bato baolanda biso balobaka boye soki ndako wana eza ya kobeba automatiquement baoza papa seke papa ekokamba oui question tuni eza réel même biso mpe abato kota na monde yango tobanda kopose mpe baquestion ke bar eza milie moko boye ya bien te bamimba bavoyou bakuluna oui c'est réel mais biso tosali pour liberté po ezala ya bandumba soit ya bakulu balobaka lolenge moboti azokumbela libota na ye lolenge mpe libota na kozala révité biso toza quand même baresponsable te tosali yango te po tosala klike ya bandumba soit ya bakulu mais tosali yango po tobikisa bavi ya bato oyo balingi bavi bakata pole mais oza quand même pour reconnaître que bar ezali te ya bandumba bato motu esalaka bien tozaka même koreconnaître bango na kati ya bar toboyaka nde balobaka receveur atikaka ndoki aluka mais ye azwa tike na ye po bapatron eskize tozosolola ngo bongo parce que bapatron ebele ya babar akosala bar na ye mais azwi siko baservese wana bato baosala kati akomi bongo bamarchandise mono ozolobelani yango wana biso na kati ya polidaire tosalaka réunion moko na mwa moko na kati ya réunion wana tokotaka yango mpo tokonscientize bato totalisa bango ke awa wi eza bar me toye kosala baaventure toye kosala kinumba te toye kosala kikuluna te me toye mosala na biso na kati ya polidaire na bar polidaire eza koteka masaka client apesi mbongo na ye totekili ye masanga po eza en dehors ya koteka masanga na kati ya polidaire toyebi awa toza mpona koteka masanga toservir baclient bazala satisfait. Merci beaucoup na polidaire kaka ndenge DG Lodi auti koyebisa biso patron ya polidaire alobi malgré na babar babiloko wana bapratique wana ezalaka mais na polidaire babiloko wana eza te parce que ye moko aza na exemple ya suivre tozebisa na bandeko mosusu oyo mpe bosalaka na bar peut-être olingaka kosala na bar nyonso mpe ezaka bar ya bandumba te et ne pensez pas que mwasi na yo to mpe mobali soki asalaka na bar kaka nino aza ndumba aza boye te epreuve ndeke patron Lodi patron ya polidaire ayeti koexplike biso merci beaucoup boss tozonga sikoyo na kati ya polidaire vision nini oyo yoza nango mpona polidaire eloko moko te esalamaka na mokili oyo sans vision soki tokreaki bar polidaire c'est-à-dire bavision eza caché na sika bavision eza caché toza na ONG na biso ya polidaire na kombo ya polidaire bientôt ekobima na miso ya bato nyonso na kati ya ONG na biso toza baorganisation na biso oyo tobongisaki ndeti bamétier baformation oyo polidaire alengeli mpona baoyo bavandi na kati ya bandako baza na misala te baza na difficulté ya kokoma to ya kotanga polidaire alengeli yango apepa toza na misala oyo eza caché bientôt tokomisango na miso ya bato mpe tokosalisaka oyo baza na badifficulté ndeti toza na auto école ya polidaire bientôt tokobima nango boye caméra nde tobimi epuis toza na kati ya toza na coupe couture toza na make-up toza na esthétique toza na décoration toza na menuiserie mpe toza na peinture so tobi peinture c'est-à-dire koyeba kolamba peinture okoma peintre voilà na kati ya poli à part wana toza na baprojet mosusu oyo tokokende nango molomolo kino tokosatisfaire bato bayeba polidaire eza nini
Merci beaucoup, patron. Merci Kinshasa, merci Brazzaville, merci Banapoto et surtout merci Nababone tout. Il y a l'idée du monde de télévision que vous allez révéler. Il y a pour la émission. Restez toujours là. Tous ceux qui sont en solo, il y a bien la boss Glody, patron DG, il y a pro leader. Tous ceux qui sont DG, il faut expliquer des choses. À lobby, pro leader et Zakaka Bardi. Mais na pro leader, ils ont la vision, ils ont la vision ya munene, ils ont la projet ébélé. Yo moto kanisa ke kosala na ba, eza peut-être musala moko ya ba valu ya ba délinquant tala ndenge ba. Et puis si bato misala, il y a 18 personnes ici. Il y a des parents. Ils ont un bateau, ils ont un bateau, ils ont un bateau, ils ont un mibali, ils ont un bateau, ils ont un bateau, kaka awa na pro leader. Ils ont un bateau, oyo, na kata pro leader na sima DG, Glody, bazali qu'on nourrit famille na ba. Pour dire quoi? N'engue ba mine ba ba biso, métier azanga tina zalaka te. Ils ont un bateau bazo kamba yango. Kosala na ba elobi te ke mutu moko boya azaka numba non. Lelo oyo ba pro leader e boti ba ONG. Tango ndeko akosala ONG atali ONG na ye atali coupe kuti euti na mbongo ya ba ya bongo te fa atali mécanique euti na mbongo ya nini ya ba asali bato bayekola bapeintre bayekola kosala bacouleur na mbongo ya nini ya ba yango tozoyebisa bapatron mosusu mpe oyo bozosala ba bosalaka ba te mpona komema bana basi bato na ndenge ya kindumba te mpe na ndenge ya mabe non mais bosala quand même ba na idée quand même boapporter un plus lokola DG na biso Glody patron ya pro leader azaka. Merci beaucoup DG toyoki ndenge oyebisi biso ke kozala baprojet ya kosala bacoupe couture ya kosala auto école ya kosala biloko nyonso wana siko na vision nyonso wana eloko oli ebandami. Est-ce que DG Glody ya pro leader oza franchise oza biloko wana mpona politique to mpe ezanga jiko za papa social? Voilà, merci beaucoup pour la question. Surtout le dit qu'il y a deux salaires politique toujours ça là ngo pour la papa social de mon vie pour la bakele parce que pour moi ça les a moi parti ça la ba mingi atali classe ça les a ça li yango pour les fils qui to sunga ba oya bani na ndako azana musala te tanga yeko pe kuti ye atonga kwa tuke. Merci beaucoup DG Glody, patron ya pro leader à lobby. Ye asane yango pour na compte ya politique te mais na yebi que un jour pour quand image nanga et ko dana ba bongo. Merci DG. Merci beaucoup DG pour cette émission awa pour je suis travailleur mais quand on peut expliquer des choses. Numéro 1 est dans le numéro 2 est dans le voilà. Numéro 2, il y a pas parce que ce que vous avez la créé. Il y a été numéro 2, il y a personnel. Après Gérard, on a la branche, la sous-branche. Basubranche ezali to tokeita tolobi ba tomona ya vise ya koservire tozomona dije ali musique eza géré par dije tozomona baservice eza moye bateknisien eza alors na kati ya polide apres gérant oyo aza superviseur ya ba oza basubranche na ye badije bazali baservante bazali ao bayingaka biso mpona kokita masanga na table bazali baserviteur mpe ya mibali bazali bao batiaka mpe maboko na bana basi mpona kotika basanga na table baservi bakite bazala à l'aise yango merci beaucoup service na biso ya bao toyoki ndenge patron DG Glody bonjour.
Merci beaucoup. Balandi à l'émission qui est du News. Azotala yo na Kinshasa, na Brazzaville, présenté aux amis à l'établissement Polydor. Mai na kati ya établissement Polydor. Na présenté na mfumo na ngazali Balata Ziko, ngazali Gérard, kati na établissement Polydor. Merci beaucoup Balata Ziko. Vous allez gérer un établissement Polydor. Au comment on a Polydor? Oui, parce que la patron de l'organisation et comme maman gère, après son peut-être un soir. La patron de l'organisation, il va y tomber. Tomber, pénètre, tomber. Et que, on a mis Thomas qui est ma bonne, ça va parer, il va y aller sur nous. Au coup, on a mis Awa, on va ndio mtakufa kaiba kati yetu msitoe kwa kumwasa mama kwa kaiba kati na ndapo na kujipili kwa bibi ngai bene nini ndio na tukitati na yebo hiyo hata tuma difikika usipate wakati na holiday nangala tena kie pesa na chance na somo gogo tutana niko kama hapo denga pesha pesinga pe affaire pesinga pe sika mo kesde yango epe travailler sali pe na tona sali amwe pe capacité na sali musala mo ke no amoni ke telo continuer yango mo sikwa ni choyo yango mo ka dominga comme Gérard na kate. Merci beaucoup Gérard, je crois que Yondo Zali patron il y a à travers nous surtout parce que celui le DG, c'est le directeur général, mais Yondo Zali patron, il va bien avoir chef du personnel. La stratégie ni oyo memi na kati ya Polydor. La stratégie ni oyo memi par rapport ya oyo azalaki na oyo memi na oyo la stratégie ni la stratégie de nous memi na kati ya Polydor et kama vile Polydor penda comme la dukulia la biso wa kutoka Polydor comme na kati ya pai puisque qu'est-ce que nous contacte na tuyaki pesa kama mayele il y a beaucoup de monde qui a masanga kwa sababu ya strategy pour la créer pour gagner clientèle pour la stratégie de ce que on peut le voir là ça la question de sala de fort papa na pesi demande pas patron un patron qui est déposé patata na bisi makuki pour le loyo pour les dire le loyo comme il est aux allées. Merci beaucoup Gérard, lelo beaucoup na état aux allées. Nayebi ke na Gérard lelo beaucoup ma patron mais pour ça na idée lelo beaucoup ma patron na bar na yo pe les patron pour dire bien pas à superviser pas le pas ma patron pour ça l'idée wana moi je trouve ma position ça personnellement mais là l'idée on est ça gâté ni tout on est ça gâté il ba projet oyo ba toi la qualité ça va mettre tout le temps que le pas du loko école la lobby pour ça malamu c'est que pour kene na to pousser dans le loko yo pour que yebani utana ndenge na oya pia yebisa ngai na take soki pas kokokisa yango sina ngase nezali ke to koma na niveau ya lingi to koma lingi to sana. Merci beaucoup grand Gérard. Difficulté nini oyo ozokutana nango na kati ya bar na kati ya milieu oyo bar ezali difficulté les ça que Gérard on a DG difficulté nini oyo ozokutana na milieu ndenge ozokamba ba ndenge ozogérer ba travailleurs parce que yo no gérer ba difficulté nini ça et na mo ndenge oyo ba difficulté oyo tiko to kutana kana na kati na établissement Polydor na environnement wa aliboso vraiment kusenga na bapolisi mboka la saka ka suivi kusi awo itali kwa la police bina dirasa kabisa mwa mingi ola likamsona tuki kamutani ngo tozomona ba établissement mosusu tozo ba voisin bule ba ko ba hectare hivi na biso awa kuna ka subira 22 heures kuna fisi yona isimbo wa Gérard Tokole vraiment noté R nini oyo bapesa babare pesa esuka on met à 23 heures vous assurez que bato balanda biso bakonzi balanda biso bino bayaka R biso bayaka 22 heures combien wa
soki kaka dépasse kopendeza externe bayekakangi bino baefrima mais omona bavoisin kuna bazala mona kati ya ambiance na bango seke difficulté ali makasi okuta mona yango wana omona daki batuta bazala kati miziki yango nde ebengaka ambiance na kati ya fete puiske ntango akati bongo seke ambisela mosala esaleli. Merci beaucoup, Grand Gérard. Pour festival difficulté, la police la en dehors de ça, il y a un millier. C'est il y a un millier. La millier vraiment la difficulté nous ça. On sait que le groupe ça va nous découper par contre la petite nous va faire ça dans l'arbre, dans la café, va nous comme ça va bien. Bon, parce que c'est un peu ça bon puisque vraiment faire la rapide. Moi donc on va gagner papa. Masalaka bazalaka série ete oya na ngapi na kati ya bar c'est que mwasi na ngai omama na ngai na kosiala ayebikaki kote kusala kiseke moza oyo ozalaki ya kati na ndako naye na esi mama kosala bakasi wana naaki mosala ayaki omapesaka conseil bato bamonaki mosala bar ezala mosala moko boye ya bakwayo ya bakinyane banini lokuta ayo nazalika kopasa fa nazali kokombola bana na kati ya mosala kaka ya bar oyo yango kopasaka teke makanisi ya mabenge mosala bar eza mosala moko ya mabe. Merci beaucoup. Comme nous a dit notre gérant à l'ODK, mosala ya bar ezali mosala ya mabe. Merci DJ. Bonjour. Oui, qu'on s'est présenté dans bateau bazolanda biso na télévision na producteur vous allez. Oui, na producteur DJ Diego Panda. Puis là kina boss Lodi ya producteur neni beaucoup ma DJ. Ah oui, la boss non, à part cela la musique la boss ma musique asali ne to babi mo zo musa tula mona mabi mabili do ebisko mwana ne pe mabili la beta parce que et chesko ele ba siki stop bino ba DJ bwa batu mungu bwa batu ba luyengi fort ba tsaka ba DJ ba ba mimba makasi ba DJ kuna bar ba do ba ba se bele ba DJ na bar ba petit pour ça ka pa ba DJ ba petit albamu ya kama wakisikia ceux qui n'ont pas de caméra sont cachés. Banakini bana photo tout ça toujours awa na émission na bino fidèle de news et le mona établissement Prolidaire et à poste Claudie en tout cas awa na Prolidaire tout est sérieux. Maman merci beaucoup DJ. La difficulté nous avons tout travail, la difficulté nous allons voir ça DJ. Bon, merci pour le sur la difficulté. Peut-être il y a un client sur le site de bêta. Il y a CP la moto. C'est un parfum. C'est-à-dire ma personne au sein de l'émotion. Il baisse ma salle peut-être moi chef de parler ça. Il y a des gens qui sont des fous. D'autres beaucoup qui personne bandit ou la canna soit canne pour la promotion. Avantage de notre travail. Merci beaucoup Kinshasa. En tout cas, tout ça est belé à Koulana émission la émission qui est de news Awa dans l'établissement Prolidaire qui a possibilité. Merci beaucoup. Bonjour. Tout le monde est Awa dans l'établissement Prolidaire pour nous saluer.
Comme ça, tout ça, le département, parce que poste exprès, il y a pas de branche, pas de département. Ça, la ligne, tout ça, ça, la ligne. Donc, ça, c'est un merci beaucoup, Kintata. Maman, vous êtes serveuse, c'est-à-dire que nous faisons donc baactivité eza kilia koya bandi kolinga yo ndenge bandeko mosusu bayebisa biso ni bana basi ebele oyo basalaka na baa bazalaka bandumba koyebisa bango nini sikoyo baavantage eza nini likokoti na ba eloko nini bino ozomona eza avantage est-ce que président Glody va conseil nini okopesa liloba moso azotala biki bana baso basalaka na babaza bandumba mombali nga mpona mombali aboya mosi kuloka atesa na ba okopesa ba conseil conseil okopesa bango merci beaucoup Kintata, merci beaucoup Brazzaville nayebi ke kozali ebele oyoki ndenge nini touti kosolola touti kopesa na baide touti kolobana oyoki ndenge batravailleur ya établissement pro leader ya poste produit baexplike biso baréalité oyo bamonaka na mosala na bango beaucoup bandeko biloko wana beaucoup pense mpe bapansaka ke bato baosala na bana ezala bana basi ya babali baza bandumba non président Glody patron ya prolider a expliqué biso alobi ezodépendre na patron to mpe papa ya mokolo établissement ndenge azomemela établissement na ye. Merci beaucoup président Glody. En tout cas, toujours maintenant en plus na bato baolanda biso tomoni batravailleur na yo ndenge bapesi batémoignage na bango baasire biso kopesa bango plaisir. Merci beaucoup. Bato baolanda biso ya nde mpe balingi bayeba eloko nini projet nini likanisi nini to mpe événement nini oyo Prolider aza nango mpona koyebisa bato baolanda biso. Merci beaucoup. Prolider, pour moi, il y a un karaté. Prolider, pour moi, il y a 25 l'année où je suis allé à Katiabié. Prolider, à l'engagé pour la balle là, et au Bazola Nabiso, l'été novembre, il y a année où il y a un événement monnaie, il y a marche de santé, où tu sens un concert. Il y a équipe de la bonne musique, il y a monsieur assiste à la biso érosion. Le 2 novembre, le pour l'on a $10 à manger, à boire la carte. Et puis tu la poste la biso à $15, consommation à manger de la carte. Voilà. Deuxième événement au Prolider à l'Engeli pour l'année Oyo, ils ont pour le 7 décembre. Ça samedi, tous un match contre l'équipe théâtrale. Il y a artiste Léviso, des bestes. Pour un match le 7 décembre, il y a un deux événements, il y a ma casse où il y a merci beaucoup Kintata de Kindenge patron Glody boss ya établissement Prolider en tout cas bisabiso Prolider établissement na bino ezali na deux événements à ne pas rater en plus s'il vous plaît président Prolider méga pour yebisa bateko baolanda biso parce que tout baka Prolider de to préciter bango te eza na commune nini
eza na quartier nini eza na avenue nini po bato wana mesu bayeba avant de continuer. Au leader, l'espace au leader, les hommes na commune qui Bateke, na quartier Biela, na avenue Mukasa, numéro 57. Précisément, na espace Transco, ex-Transco. Puisque là qui Transco na ré moto. So aux na entrée à Kifuta, pour qui vous avez moto et autres au leader, aujourd'hui la tienne à Biela. Voilà. Nakela biela na mukasa na arrêt moto directement baela yo na bar ya Pro Leader. Merci beaucoup Toyo qui adresse Pro Leader eza na commune ya Kimbanseke. Pro Leader eza na commune ya Pro Leader la eza côté ni s'il vous plaît. Pro Leader eza na commune ya Kimbanseke juste na quartier Biela. Na quartier Biela avenue Mukasa na direction de Kande babina wango. Pour ta partie par là, yebitaka mona moto mais manga na quartier Biela place oyo ba moto ezukaka ne place oyo Pro Leader esalini ezali. Tozongi ti pona koyebisa bato bolanda biso. DG ya Pro Leader président Blodi alobi boye. Établissement Pro Leader baza na deux événements. Événement liboso ezali marche de santé et concert. Marche de santé ya munene et concert ya munene kobetama awa na établissement Pro Leader le 2 novembre. En tout cas, balobi polo eza $10 consommation na kado oliaka soso omelaka 4 milani omelaka 20 milani yaka awa. Deuxième événement balobi le 7 décembre établissement Pro Leader de Robeta Mati na groupe cinéma de Best ya le roi de Best balobi no eza confirmé le 7 décembre na terrain ya Siwambanza boya mbele ekozala somo. Merci beaucoup président. Ba stratégie yo bongisi na marche de santé. Pour tout ça va faire cela pour la marche de santé. Il y a des 2 novembre. Ma stratégie c'est lié, la service qui est lié. La carte à Pro Leader tout est comme ça na CRT. Voilà la stratégie na biso. Est-ce que Pro Leader a ça sponsorisé? Jamais. Yemoko. Partenaire Moroteco. Pro Leader a un partenaire. Yemoko nde tobengi Pro Leader, Yemoko voilà. Tozali awa. La stratégie de Bandela. Voilà, la stratégie au Tozanako. Le 2 novembre, il y a marche de santé théorique plus concert. Pro Leader à l'Engi. Il y a liboso, Torokutana, Nabandeko, Oyo, Baza concerné dans marche de santé. Oyo a sepeli pour Salana Pro Leader. La marche de santé, Torokutana na Tongo. Comme d'habitude, na station ya Sainte-Thérèse. Tokozala dirigé Ndina Digital Palace oyo ezwami na Gilles Passeri. Tokaboli mwa bouteille ya mai mpona moto nyonso epuis toye kozonga na Sainte-Thérèse na station tokoti na bandeko na biso papa kino na établissement Pro Leader epuis tobandi événement na biso ya lidene. Donc si je comprends bien, bana photo, bana Kinshasa oyo balingi baparticiper akobenga na numéro ya président Lodi. Vous avez la TV na biso wana polo ezali $10 na consommation, la coste ezali $15 na consommation. Pour le départ c'est que dans la Sainte-Thérèse. La Sainte-Thérèse de Bukesi na station wana na R. 6h30 par combien wana. Donc 6h30 par combien wana. OK, pas les temps c'est que c'est que tu vois. Na Digital Palace oyo ezwami na Gilles. OK, tina Digital Palace. Donc, c'est le moment après boyer sikoyo na établissement. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes vraiment éclaircis. Na ndenge déroulement il y a marche de santé pour Salama. La nanga yo moto tuna ba question papa. Boss DG il y a Pro Leader alobi boyer. Départ de Kozala na Sainte-Thérèse à partir de 6h tout à voilà. 6h tokutani wana 7h moto nyonso tuna polo na yo na Lacoste na yo destination digital ya Palace. Tokomi na digital Palace kuna moya komela moya kolinga kozala wana
tokombani biso nyonso tu toye na établissement Leader commune ya Kimanseke quartier Biela na avenue Mukasa. Référence ezali ex-Transco. Merci beaucoup na boss. Vraiment topesi merci. Na ndenge oseli kozaki na ndenge opesi biso na ndenge posoli na bana mboka bilobani opekisa napesi vraiment merci na papa journaliste na biso mpe na caméra na biso naza lesere mingi mpona émission oyo na kati ya polidere na tondeli baklia na nga nanu ebele kati ya polidere se na kopesa biso basoza awa ezalike polidere eza ya motu moko te kasi polidere eza ya biso nyonso balobi loboko moko esokola bilamba te tosimbana po polidere ekende liboso polidere eza ya biso nyonso polidere tokabi yango na bato nyonso biso tozalaka bakeli tokeli tosuki baoyo bakotia maboko nde polidere eza ya bato vraiment nasepeli mingi epuis mpona baorganisation oyo touti koloba awa toza na contact na biso soki olingi obenga biso ozwa précision ya malamu benga biso 243 90 65 81 332 bengi biso lisusu na plus 243 84 20 71 767 wana aussi établissement polidere ye moko mpe akopesa baprécision oyo nyonso okoluka. Merci Kinshasa, merci Brazzaville, merci bana poto, merci na babone nyonso tout ya fidèle du Move Télévision sur YouTube balobi. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne fidèle du Move Télévision et surtout n'oubliez pas d'aimer, partager, commenter cette émission parce que tout dit dérouler en gros vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect pour vous servir. Merci aussi na DG Paul Inouba, MD Pro Télévision. Merci à mon chico, Papa Rachidi Pépé, à mon caméraman, merci à vous Modeste, merci à Montréal, les Pixel, Mosette, vraiment merci aussi à l'établissement Polidere, na Gay, na Bolingo, nous sommes battus ici, émission fidèle du news, merci beaucoup papa. Vraiment Tolingi et le mot dans établissement Polidere, Toyoka, merci beaucoup, Banakiti, c'est la vidéo de la vie.